nalingi komona ete et puis ndenge zaboye ba autorité bana kotamba kokanga biloko wana nyonso donc nalingi komona Gege te Gege elungolo bani biso tanto zokola na Kisasa wa Gege azalaki te na kombo na Yesu na pamele biloko wana tona posa Gege te ego kita na kombo na Yesu. Est-ce que yo moko mela kango ngabi bo na komela ngondeni loko ngana zo bo na komela ngondeni ngana mela ka mwa muke na komela ni 20 parce que na za muto 20 na mela ka 20 na boya ngo izong baba ndiko kota bisika ba zoteka biloko wana na ngi ngote ngai na pamila ngo na atake mboko ngana o mboko na ngai isa mboko na ngai na telemeli mboko na ngai o isa mboko na ngai. Salut chers téléspectateurs et merci mingi na bayenyo sur la pesa biso confiance na vie à TV Monde. Je mets la champagne aye sous son émission na Tolobela. Tolobeleze émission moko vaste Tolobela ka ba sujet ebele lelo na kiti na kinsenso na ye vraiment kolobela. Ah, c'est une autre babouina kanissambala comme ma présidente, maman vie à quid mother kilo à monde autre m'a dit maman moula qui si on dit ma camo maman sociale femme au grand cœur et puis je dis encore merci à mon caméraman Herman Pondombasi kalaka kayo vraiment yon dit ma camo lelo vraiment na kinsenso poto lobela esprit Gege na ye vraiment tout le bila esprit Gege mikoleleka ki ana Kishasa banzembo ya Gege etomboka ki vraiment makasi bato balobi ki o ndenge nini muto azoyembela nzambe akoki koyemba Gege aza diable Gege aza ndoki muto azoyembela Gege aza mutu moko ya monde ya ténèbres mais lelo tomoni masanga eye na kombo ya Gege masanga wana ezosala impact nde mwa kosakana te tanti nanga eden tout na France epsinga champagne na kini kuna Gege nde makambo Gege soki ezala ba couloir te mystique Gege soki ezala ba terrasse te masangero te kamate Gege koti partout tina ba quartier yonga jema la champagne kitaki na micro na nga via TV Monde na Kinseso pona tout na ba papa ba mama partout na kuta na ba papa ta bazobeta dama ta bazobeta bale na kuta na bango na sola na bango na tout na bango qu'est-ce qui ne va pas avec phénomène Gege nde les eloko nini Gege aza bien ou aza mabe pona ba nzembu déjà to yokaki ba ke Gege nde za esprit mabe siko na lotoko to yeba Gege nini yango zo sala nzoto ba jeune garçon nini yango zo sala nzoto ba papa yango nga jema la champagne na kiti na micro na nga na Kinsenso ngana ya man pro ndombas tozo tambola to tuna to yeba Gege nde eloko nini. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa to kiti na micro na biso ana Kinsenso pona ko tuna bato sur Gege to yeba Gege aza bien ou aza mabe po Gege na banzembu balobaki ke aza ndoki Gege aza diable yemo comme personne mais le to mo le toko bimi na komba Gege pe bat ba sepe na ozo sala impact ana Kishasa. Oui, c'est vrai, Gege eza malamute, Gege eza mabe makasi. Donc ba o bayemba déjà banzembo na kombo a Gege seke baza ya nzambe te po nzambe balobi ke alcool na nzambe yuko na kate yo chrétien okende koyemba nzembo a Gege entre temps Gege ezo seme impact na kati ya mboka c'est diabolique wana eza ya bunzambe lisute wana vraiment eza ya nzoto. Bon wana eza bunzambe lisusu te wana eza ya nzoto sikoyo ndenge nini masanga komi komela mala kombo ya Gege ngo boboyi na bino banzembo me masanga kame bolingi na bino be koma po Gege nde makambo partout Gege. Bango bayebisaka biso ke Gege eza ya bunzambe me eza ya bunzambe te par preuve sotoke na verset biblique 1 Timothée chapitre 3 dès le premier verset ce que kititi na suka okomona ke mikolo ya suka ekoyana makambo ebele bato ebele o bazolakisa ke baza ya bunzambe baza ya nzambe te donc bazo salela nzambe sukuliste ya Bible mais bunzambe kati na bango ezate donc bayembi Gege croyant que bazo yembela nzambe mais bazo ikumisa masanga oyo nzambe azoboya ke alcool et koko zala identique na likambo ya nzambe te donc baza or ya Bible baza na bunzambe te donc ba onyoso bazolanda bango c'est que baza ya Satan puisque la Bible dit celui qui pêche est du diable donc d'office baza sou ya nzambe te. Gege vraiment eza mabe makasi toza comme la bière
tozo kota na ba boîte tozo mela bière. Mais cette fois-ci batu bazo kota na boîte bazo kene na ba bar croyant que bazo mela bière mais okomona mulangi ya bière mais na kati eza gege. Donc c'est du diable. Et là souci ya bunzambe te. Vraiment papa ceux qui na meki kolanda on ngo lobi c'est du diable ezaki bunzambe te. Donc eza diable yemo kondi en personne ya na gege ngo et puis dominer Kinshasa mobimba et dominer partout. Gege nde komi komela masiko yo pona o conseil ko pesa na ba o bazo mela gege. Tandis que biso sobi ke gege wana eza diable. Jusqu'au conseil ko pesa na ba o bazo mela gege. Gege aza bien ou to aza mabe. Ah merci. Gege aza mabe. Mais conseil na o pesa na ba o nyoso bazo mela gege. Bible lobi oui na yo etikala oui. Non na yo etikala non. Ba oyo ba bimi na ndenge ya bunzambe seke balobi oui pona bunzambe seke il faut basalela nzambe ba o balobi non seke etikala non na bango po ba adorer diable. Donc ba o nyonso bazo salela oui mais bazo kene na nzela ya gege seke batikala kaka pona ko adorer diable. Ba o balobi non soit oui po babo ya gege batikela pe na nzela wana po basalela nzambe na bango. C'est ça. Ok, merci papa na CP makasi bandeko bolani de papa lobi abi ba oyo bazala oui batika na oui ba o bazala non batika na non ba o bazala oui bazoko boya nani ba o bazala non pardon bazo boya gege bazo kinde susu na gege en tout cas gege za mabe to tika gege nazo tambola kaka pona kotuna ba question en tout cas biso lelo na Kinsenso nde makambu babi Kinsenso nde makambu retivi bobo to moi c'est à pembe j'ai mal à champagne azo tambisa micro na Kinsenso. Qu'est-ce qui se passe avec phénomène Gege? Qu'est-ce qui se passe avec Gege? Gege nde impact, Gege nde makambu. Tongi tout na ba papa. Qu'est-ce qui se passe avec Gege? Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo na ngai Todi Mpanga Lezak. Eh papa na ngai. To kiti ana Kinsenso lelo poto tout na phénomène Gege. Poto kai bat baimba ba nzembo ba ke Gege azestu mabe Gege azandoki. Mais lelo to moni le toko bimi na komba Gege et puis ils ont un impact sur les monstres quand ceux qui exaltent en tout cas ma sangazo te kamata même voir na ba bar partout dans ba quartier Gege ni makam. Gege en principe ngala za munga ngeza masanga ya bien te ya komela na ba jeune za la biso ba papa. Mais ce qui bato bazo mele Gege pona nini kozanga. Poazwa mbonga somo bouteille ya primus bien ko yebe reclase au kokate. Yango Gege ezali masanga moko batie prix assez asomi compagnie alinza na 500 francs. Mais en principe biso na kimunga Gege zo bebse barogani ya bato. Mais tant que vie sociale les permettre te yango bato zo mele Gege. Mais si les boissons moko ezali très important que bato ba continuer komela. Mais papa ndenge uti kolobana Gege eza mabe ata utu manki ya mbongo ngo vraiment ndeko kosala ke bomela Gege zo bebisa ba santé Gege oyo ezo causer ba problème ebele Gege zo kota bitumba Gege zo sala makambo ya mabe ebele Gege azanani au juste to zapso to ba Gege azanani aza bien ou aza mabe Gege eza bien to pesa mabe nazana posa to ba ata utu manki ya mbongo vraiment. En principe na kokoloba bananga na comité âge na yoko koma masanga Gege awa kaka na ba temps oyo dans notre époque ezalaka te puisque confirmation ya Gege masanga na bozoloba ezale obligatoire selon motema ya mutu ni yoto zali atomela na biso kuti yango te taku mbongo ezate na croiser maboko mena mela nsama na ngalongwila tout ça yango ezali wana bino bato boyebike tozolo masanga ezali mabele bino bato bozala mayele ndenge nini bokosala po masanga wana ezali susu na circulation te ezosala ba dégâts trop. Vous comprenez? Donc Gege za mabe. Gege za mabe za masanga ya continuité. Ezo bebsi mitu ya bana na biso. Ezo bebsi mayele ya bana na biso atangi classe tanga komela masanga zo kweya ba désordre na ba foyer. Eza masanga ya continuer komela te. Ok, merci beaucoup Bolandi ndenge papa Otikoloba. Merci beaucoup à ma grande chérie ici le péché na Black Land kobi de moi. Yonde makambo moi c'est chocolat. Bote papa. Bote. Papa kombo na? Kombo na ngai Maswangi Mathieu. Papa naza na posa na yeba. Gege aza bien to aza mabe. Gege aza bien to aza mabe. Po Gege na banzembu balobi déjà que aza diable. Mais na masanga aza na diable te ou comment? Bon, selon ngai
gege wana en tout cas nazoko sepena yango te okotaka na bar boye omona kaka une groupe ya batuka bavoye na mesa moko omona bango lo yenge kotala boye masanga bazoko mela kaka gege bon en tout cas pour ngai pesa ngai pasi pour na biso to kolaki na éducation moko pena malamu nazolanda éducation papa na biso papa lobaki mwana ndenge nazokola boko tikalaka na mokili kozwa pe responsabilité na yo ye kola musala maboko jamais kala kisanga makamba ko simela masanga lelo tala ngai na se retrouver nazokosala musala na électronique mais ba jeune garçon bazoko mela masanga mingi aucun jour na mona ta mwana moko ayo kola musala oyo moni musala nazali kosala awa mais bazo leka awa kofinga far kamene ngana finga maka musuba soko lakisa ba mbata doki mawatro soko taliba asha ndengwana potaki nazadi sana bakoko na ngai mozoko tala bana babika ka kondi koteka na zandu soka teki azungwa shosho na ye aye na ye akoti na bara meligege na ye bien na moko moka meligege na ye ale bazo mona mona kaka ndengwana bazoko bebisa pe éducation ya ba jeune fille na biso bazoko sente ngo pamba moye bana biso ba kola bien pe balanda pena lo yenge pena malamu pena ya éducation malamu ezalité alors toujours c'est pour vraiment le gouvernement a tel maintenant le Cambouana a la vie sociale à biso l'éducation congolais nous a commis na éducation mabe pour na gege merci vraiment ya ngobema na sepeli pena ndenge bo pese mission oyo merci papa na sepeli makasi ndenge uti ko ba ser gege soko pona yo conseil ni nozo pesa na bana o bazo mila gege mingi ndezo mela mais pas ba jeune garçon vraiment conseil ni nozo pesa pas ba jeune garçon pona gege bon pona gege penza en tout cas batika ko sala ba distraction mingi ya gege wana pona mémoire na bango o babenga ka bongo o isa na kati ya cerveau mutu ezali très cher ezali pe bumengo ya yo moko jeune garçon il fallait oye ko la musala maboko pona mémoire na yo ezana fresh mais bango bazoko bebisa bongo na bango a partir ya gege bazoko sala bisala sala oyo balingi ko sala te balingi peka ko debeka ndenge wana na éducation moko ya mabe en tout cas ba jeune garçon dans spécifique bino vraiment éducation botika masanga wana ya gege pona cerveau na bino ezana fresh fallait bon raisonner quand même électronique fallait ko raisonner quand même kimason quand même raisonner que taki tailleur mais bino boko tsaka musala kaka shai omeli gege kotambula pamba ko bina pamba en tout cas ba jeune garçon nazo regretter na moment la bino fallait bon bénéficier pays na bino ezali riche fallait bon ko lande musala yangonde bonheur ya vie na bino boko la bana bino basi na bino yangonde ane kozala vie ya kitoko nde ezali vie ya gege éducation moka malamu te ko besa bino cerveau et comme fouti à la langue. Merci. Mais papa misusu ba jeune garçon misusu bazana manki ya mbongo pona kotanga to pona koyokola musala mingi ba mipesi na mona ba dame alors tant bazo beta ba dame wana lo yenge nini ba to ke ko se distraire na biso na gege po musala zana ngote to pe na mbongo kotanga classe te to beta na biso dame après dame to kemela mo gege na biso pepe sa biso mwanzo to makasi elongola ba stress mama musala ya maboko mingi ngai kutudo na voyage na boma na komi kuna musala onga na ibi électronique awa na boma kuna na koma ki donc fight mais na sala ki nini na lokoti quand même manzanza na komi ko sala mbabula e komi ko nourrir ngai zomona na lokoti manzanza na komi ko sala ba jouer e komi ko nourrir ngai musala maboko mama izali nango facilement pour ko vaincre na kati ya mboka oyo mbabula oyo mona ka mbabula oyo izali nango teke okoti lango classe okini ko tala soki kwa université non usali lokolo moko simple ou se retrouver vina yo yango na éducation donc éducation oyo bango nde bazolandana ba luka mbongo basala boyeboye te bango moko nde bazokomibebisa santé na bango bazobebisa pe avenir na bango. Ok, merci beaucoup papa balandi na biso nyonso ya vie TV Monde bozolanda mission na biso to lo bilandenge bat bazoloba nde bat bazopesa ba point de vue na bango fifi miel d'appétit moi ça ebi secret le mon maman la Jericho na Luanda bambote belesi ko zali tozotamsa micro kaka pona koyeba gege azama la muto pe azama beto eza bieto eza mabembote papa mbote papa kombo nani kombo nanga Sandongo Kabelankani Edouard. Papa la biso tozo le bilaka fonctionnaire de l'état encore. Oh là là, fonctionnaire de l'état. Papa tozo le bilaka phénomène gege. Mais masanga wana eza malamu te puisque naza koloba ezo bebisaka ka ba jeune garçon.
bajeni gaso bazokenda kobebisa bandako ya batata mpona kopesa bana basi ya zemi après gouvernement atelemela makambo wana tolingi masanga wana te bakanga esika eyaka surtout na libongo sika bakenda kosomba yango nde bango bezoya bezopesa bamuyibi bazokota na bandako ya bantu koyiba awa nazoloba ngai bakotelangi na ndako bayibi ngai nasombi telecommande na ngai moke na mbongo ya leta po ete esalisa ngai bazoyiba ezali malamu te yango wana maloba naza na mais papa eloko vraimen ezokamisa biso makasi gege eyembami na banzembo bato kutu bazwi panike sasa mobimba en tout cas mosala nzambe ayembi gege en tout cas aza kaka moto monde ya ténèbre so kutu musique nde ezobetala radio bokanga aza ndoki mais gege eye n'importe osakana te masanga ya gege eye n'importe osakana te kopine nanga aza na terrasse andi moketu na peso mbote mpasi oza na kitambo ayebisi nga champagne biso awa na kitambo soki gege eza te masanga na biso kotekama te wana nde bazosala mabe balingi ndenge etambola batambusa yango yango wana ezali te gouvernement alanda biloko wana sika eza koya bakanga nzela wana yango wana likambo ya suka toza nango yango bakanga nzela wana po gege eza ekota te eza mabe ezobebisa mboka baza babandi bazokota ebele bazobebisa bana bantu ya bana basi bazotanga te na biloko wana. Merci papa, na sepeli makasi, na sepeli vraiment makasi. Lelo vraiment na ba papa nga j'ai mal à champagne na ba papa lelo vraiment. Ouais, tozo continuer toujours tozo ko ba kaka na ba question na biso. Tozo continuer kaka na ba question na biso. Bonjour papa. Bonjour. Ya kombo nani? Kombo Kamanda. Kamanda toza awa na kinsenso mabele na bino toye ko yeba toye ko sala ba recherche toye ba gege aza bientôt aza mabe gege aza bientôt aza mabe pour la banzembo déjà toye ba ba ki eza diable est-ce que ya masanga eza lango diable te bon ya masanga donc eza diable te ça donc sentiment fort les singa pena pour faire mimi comme il gege pena oh donc pour la pena gege za sentiment mabe sentiment makasi expliquer biso no sentiment ni lango eza na kati ya gege nzambe na ngai mama vie ya coup de mada yoki babi gege ndeza na sentiment ba expliquer biso no sentiment eza na gege to ba gege eza na sentiment nini bon les singa pena va ça pena boulot to na bayango te dans ko kala ngande boulot te donc motivanga na boulot ba nini dans tout ça par la manga passe de motive ko na boulot même wa de bela sang gege mo boulot donc tu es até na ko sa boulot est-ce que gege na tango milango et comme ça comme moi tout troublé te gege na e bundisa ka te ça ba désordre te na zaka même moi na boulot ngala so sala mais lo ni na sa so na meli gege donc bouchanga da mutu dans sango même wa mais la banzembo bolo baki ke gege esprit mabe ndeni mosala nzama zo ma gege c'est kaza mutamonde te parce que yo mtozo mela gege oza nani ngai on a fait drinier pour la ba gane do yo mo penda ondimi peza oza na ondoki na ndoki tenga ya ba ya dotaka mboka onde kendi dans so ba ya gane te donc okofanda na mboko te donc dans ce qui est banzembo ya gege renya ki nango yo se plaît ki nango mona ki mabete pour gege za ko kitoko aza bien c'est kitoko ko donc ay ma na vraie idée de même one on est abuna ku ya ko beba na gege mabi donc déjà bokoti sengo déjà donc dringi makasi donc par la manga pasi bani. Merci beaucoup tanti nanga Eden Ntul na France oyo kindenge nde kwa lobi ye gege et motiva kae donc nga za baza déjà bien dringa gege gege ça nango ye panique te bunisa nango te me motiva kae kaka et puis ça kaka makasi donc ye sang gege a kokate to continuer ko tamsa micro na biso mbote papa mbote mama papa esprit gege za bientôt za mabe en tout cas gege za mabe pona nini parce que voir même donc soki bakeko kunda mutu disons donc bakena cimetière des jours compte comme moi été parce que donc cercle kuto comme on tang mususu donc parce que balancer nini parce que côté des jeunes mutu na bango parce que raisonnité que donc et bembe wana ezali donc mutu oyo tozoka ngokunda pourvu que to comme ça na lilita mais comme kuna désordre kozonga désordre donc biloko wana en tout cas vraiment les autres c'est biso soki mokete pour ani parce que mais biso batata tozali awa toujours bota bango to et pas to wuti ba yebite mais au pesa conseil moi na déjà si atombo kinde na tata tang musuza liyo kubuna tata liyo buna mama donc désordre wana donc yango toujours boya que donc vraiment gouvernement pendengi ka kande kwa lobby donc en tout cas a bloqué masanga wana eza mabe
toyeba Gege aza malamu to pas mabe. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na ngai double pour moi ambassadeur. Double pour moi ambassadeur yonde makambo. Papa toza pour ça toyeba Gege. Aza bientôt aza mabe. Gege za kitoko to aza mabe. Bon, Gege za masanga moko biso to mela Gege na posa na biso te ke to mela rango. Yande to tala mboka ndenge zo kende bateli biso ba bière cher makasi. Biso tinde za boye on te préférer un biso moins cher to mela ta moi Gege na biso et ça là moi bien pour Gege ko mela te moi 1000 fois 1500 okimba mo dingi mabe ko tiomba mo mais bien ro bandolo koko mais ba 5 6 bien te on te préférer un biso moins cher quantité to boy qualité. Mais Gege balobi ke Gege aza esprit mabe, Gege aza diable na banzembo. Mais na masanga bato bazolinga Gege makasi et puis yo moko zolo baki ya 1500 drink de chez côté ko drink wana zo sala scandale te. Bon ngala mela Gege ponga mo pe kombo na nga Gege a. Oh tika boyo moko mo Gege. Kombo na nga Gege wana ndoi na ngai yango to lela na effort e pa lela nga fort. Oh là là. Ton la bande ko mela Gege te zala ki boye. Au lieu ça ko mo fufu boye aussi licité. Banda na koma na Gege 4 bikolo na vidaka Jésus Christ nazo biso evre Gege eta omona nga panzi so tali panzi donc na panzi moko ya mwana ndiye mwana ministre mais mwana ministre te mwana mobola to lela na biso ba Gege mboka oso ebongi alwende to momela ba muscador ba champagne so balingi ba melisa biso ba muscador ba champagne ba kitsango atende ba champagne wa so ba teli biso ngo atana 3000 francs to somba te yo sepe na kombo na makasi boyo linga omela ka champagne omoni yo champagne nga Gege omo te ke sali ndeti nga Gege so na meilleur boy na ba catégorie da bino boy so na mona wetsanga posa olela salut à toi ma copine Métance la congolaise boyo ki papa ndenga lobi boyo ki tonton de kona biso mobile abi ye moko kombo na Gege donc Gege esala ke poza la boyo ka mipanzi ezana mopona ba champagne te ba marula te mais zande Gege ndezo sala makambo Gege ndezo sala tozo continuer toujours na ba question na biso toza na besoin to yeba bino mobola ni ndenge papa uti koloba tozotambusa kaka micro na biso mpona kotuna susu bamisusu batikali toyeba toza na kinsenso na kinsenso totuna bapapa na kinsenso toyeba Gege eza bien to eza mabe Gege aza bien to aza mabe tosala barecherche toyeba napesi bambote na ngai ebele ye nabengaki mama chérie ma présidente moto azosala gema la champagne azala yebana mama vie ya quid mother kilo ya monde autre m'a dit maman molakisi maman sociale femme au grand cœur yo nde makambo mama de moi osala otini mwana champagne asala nazosala awa na kati ya kinsenso tozopose baquestion ndenge tomesana kaka na émission na biso tolobelaka kaka. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa tozolobela sur Gege tozala posa toyeba Gege aza bien to aza mabe mpona banzembo atokai ke Gege eza mabe makasi mais tomoni lotoko na kombo ya Gege oyo ezosala impact makasi na Kinshasa naza posala yeba Gege yango juste eza bien obe eza mabe. Bon Gege eza bien te pardon Gege eza bien mais eza mabe ba jeune mingi bakomi kobeba mpona biloko wana donc faut tomi kosala effort totika ngo po surtout landi yango mabe eza pena makasi. Bon papa lobi Gege eza bien mabe est-ce que koki kopesa un exemple non ya malamu o Gege ezosala na nzoto ya bato? Bon malamu nango ezali okomela mwa mokie omeli mokie ko soit petit bon par rapport ke olekisa mingi allez on ko bossa na makambo mususu ebele ekomi ko sala so ba aventure yango moni place na lobaka eza mabe mais à part ça so meli mokie et osala le côté on va na contrôle vraiment. Donc Gege faut que mélange mokie donc eza bien eza pe mabe soki eleki mingi mabe soki o mélange mokie zo pe sa petit à volia donc ozala vraiment moi qui me mokie soki olekisi mingi nde wana ekomi mabe koti nde yango moni nabi ke eza malamu eza mabe malamu nango ezali komela mokie mabe nango eza soko olekisi ebele en tout cas au perdre makambo mosusu yango moni na bibongo mama papa yo mélange Gege bon na mélange pene ebele te mokie mais peut-être un balinza nzamoko kaka ya 500 wana ekoki kina lexao koka oninte
donc omela kaka po pesa petit epesa nga petit kolia ifongolanga nzoto ya moko pe bapongi na misala tosala ya makasi oyo biso mponga na boulanger donc esenga komela ngo moko sala musala esala mwa bien mais soki eleki mais musala na kosala mosusu te. Merci beaucoup bandeko boyoki papa ndenge alobi lelo ngai j'ai mal à champagne na yela kaka ba papa na yela kaka ba papa na yeba na yela kaka ba tonton ba jeune garçon na kitina kinsenso awa pona sola na ba papa na yeba gege aza bientôt aza mabe tozolobela gege lelo tozolobela sur esprit gege to kitina mikola biso ya vie TV monde na kinsenso poto lobela esprit gege yango ba on nanu ba s'abonner na site na biso TV monde bo s'abonner massivement na site na biso via TV monde bokozala jamais déçu bana kozwa ba biloko bien bana kozwa kaka ba biloko bolingaka na via TV monde nulle part ailleurs kaka na via TV monde tozo continuer kotambisa micro na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Charlie babenganga Charoufa. Papa Charlie Charoufa. Ouais. Papa tozo ba gege. Tozo ba gege esprit gege. Gege otoke na banzembo. Gege otoke na musique babaki eza esprit mabe. Mais leo to moni masanga etomboki na kombo ya gege yango nde to sala impact presque ki chasta mobimba bazo mela kaka gege. Yango to zana posa to yeba gege eza bientôt eza mabe. Gege aza bientôt aza mabe. Premièrement tout le monde avait fait nango vu surtout na ba jeune mingi ba aussi ba trouble but ya ba bloco wana. Mais quant à moi eza mabe personnellement mais na moto na kolobaki eza mabe de sens que parce que les autres qui ba trop personnellement nous notre mais pour s'arrêter peut-être venu nous à gege premièrement faut na source ya bloc on a peut se là parce que mingi ba melango peut être pour na kanda moro boyer et na mingi ba melango peut être pour na abosnelo moro boyer na kate masanga pour ça na masanga mais mingi ba melango pour que a écouter peut-être ma kanisi moro boyer tout esprit moro boyer pour que a peut-être moi comment na koloba donc de le qui n'a été assoulé mais mutu peut-être azora forcément aux zaki na katinaye ou bon maman ndeko bima peut-être pour que ça peut être aux zaki impossible na nini boyo ça quant à moi mais na lo bona to ba melango batika vraiment parce que tout le monde a convenu na ils vraiment bien surtout mais quand peu ko biso ba inconvénient ya gege nini ngo gege zo créer na banzoto abato. Oui, tout le monde a mis la malade à mitema via bloc on a parce que na melango te me ba melango ni tu ra qui so ba melango tsara mo mutema moto puis ça mutema moto et tout me rappelle pour moi le pareil. C'est vrai ça? Oui, nde to yoka ba lobaka pas docteur qui tout me rappelle pour moi conseil nga na opé c'était que jeune o ba melango batika vraiment. Moi personnellement so pinga na melango premièrement conseil na ba conseil tous pas docteur ils ont vraiment besoin mon soutien ba jeune batika pour ils ont vraiment bien c'est pas meilleur gege non na pas cet exemple parce que nous jeune ouais. D'accord, merci beaucoup, merci merci à toi Ritivi Boboto, moi c'est à Pembe, merci encore à ma copine de cœur Tansel Wazaya de moi à 10 ans, merci à toi, merci à mon caméraman Herman Prondo Massi, caméraman ya sérieux. Tozo lobela kaka gege lelo émission na biso to lobela, tozo lobiande gege babi gege nde makambo. J'ai mal à champagne a bien interviewé ba papa mingi ayo kapé ba mamati. Ba mama pe ba lobati. Na luka mama moko na interviewé na tout na gege aza bien to aza mabe. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo nani? Maman Monica. Maman Monica. Maman Monica toza na besoin kaka to yeba. Gege aza bien to aza mabe. Gege eza bien to aza mabe pona ba nzembo déjà to ka ke gege za esprit mabe gege aza diable bona lotoko. Kande ka balbeka on ezaka mabe. Nga lingate bana ba melango pe ba melango pete. Lingate bana ba melango pona nini? Inconvénient ni eza na gege. Bon, ezala mitu na zo melango ese loko te mais convenant na simana ngo yaka. Et baby Sara na kati. Mitiopo ebebaka. Mais quand on peut expliquer biso balandi nyonso ya vie ya TV monde ba ye baba découvrir inconvénient ni eza na gege et puis baby Sara ni na kati nzoto amu.
Et bien ça na parce que zo mela on ndenge na zo mela on na partir à gorge tiana na moto na ngwana zo kitati na sena boum suka za nini et pesoka malade ya ngwana lobika gege za mabe moi conseil mukie pona bato ba minaka gege moi conseil mukie et ça la plaisir et pas na ye moko TV boboto moi c'est pembe oh. Bon na lobi pona bana nga batika ona ba papa na mibali na biso batika komela ngo merci bandeko merci balandi nyonso ya Via TV Monde tozo continuer toujours kosala bino plaisir tozo continuer toujours kosala musala na biso tala biso batopona musala kaka lekebele distraction te. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman na komona j'ai mis mala champagne naza présentatrice ya émission Tolobela kama kambo bele mais lelo tozo lobela gege toza na posa toyeba gege eza bientôt eza mabe gege eza bientôt aza mabe gege eza mabe pose baby sa ba jeune garçon mingi ba okoma ba vari à partir biloko wana et ça la bien te suka nango ezo pesa malade après malade ezo luka mbongo tanga le ba para ba mbongo koma kaka ya otangisa bana ya kuluka kolia ya maladi ezate wana mlobi ke pona ba jeune garçon ba melango ba milukila malaya na njoto na bango batika siko gege ngo ezo pesa maladi mais ezo tika mama kasi bango mo bazo melango bazo comprendre que gege ezo pesa maladi to gege ngo na longi beza kitoko mingi bon selon mutna mutata ba shwana selon mutna mutata ba guna ya linga kasi pena ndika kuti ebe détruit ye kati moni ki eloko ana zo melo détruit kati na ngai akotika Monica sepe ka détruit corps na ye a ko continuer ko mela pona nga moni za mabe makasi d'accord maman to sepe mingi maman le bigege eza mabe makasi gege eza malamu te tozo continuer kaka na micro na biso lelo micro ya Via TV Monde ekiti na kata Kinsenso babi bana Kinsenso nde baloba ba papa Kinsenso ba tonta Kinsenso nde baloba merci bambote ebele pona ye moko cameraman assistant junior qui Elianda et c'est moi trop na CP ma classe. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Nga kombo na héritier. Ah héritier. Papa leo to kiti miko na biso na Kinsenso poto tuna si esprit gege. Gege to ka na banzembo ba meke gege eza mabe. Koyemba gege et pas serviteur de Dieu eza lokwa zo kwa dorende Satan. Mais lelo to moni masanga ebimi na kombo ya gege. Lotoko bimi na kombo ya gege zo sala impact ana Kishasa. Toza pour ça to yeba gege eza bien, to eza mabe, aza malamu to aza mabe. Non, neti biloko wana neti ba gege ana franchement eza ko nuire banzo tuna biso to ba teke ba jeune eza pena malamu te donc tano ba konzo to vivre na mboka. To vivre na condition mo alimentation eza un peu bien te. Tozo le bénéfice que bien te, rassure-moi malamu to ko tanzo de te tozo ko comme sur le niveau ko tsaba alcool bene na nzoto en tout cas eza ko nuire biso surtout biso ba jeune pena nzoto. Eza pena malamu te donc conseil mingi on ko ba gege jeune o pena zo mela neti biloko ba benga neti gege na agene donc même whisky même agene eza bien te pona nzoto ya biso bato. Mais batu misusu balobi ke gege eza bien. Gege ezo pesa appétit, gege ezo pesa moins motivation, gege ezo sala vraiment, ezo ningisa nzoto. Pona yo omoni ngo eza solo beza lokuta. Bon, eloko ni na vie o bako bakeko za l'apéritif, non jamais. Pour nzamba abota biso da doza déjà na petit na biso. Siko eloko ni ko luka susu ke o renforcer sur appétit na kati na petit. Eza en tout cas o ba lo babongo eza bato o dasi ba meseni déjà nango. Ki yango mona ke moya baboya eza te ba lo bake ba meseni nango po epesa bonga petit pesa ba motivation o bongo ba yebi ke kati nango. E bo suku na ba o mutamela ka secret o amela ka secret. Aliaka amela sala ka nyonso. Siko appétit za ngai. Moi conseil mukipa ba landinyoso na bato nyonso bamelaka gege conseil nini yango ozopesa bango? Bon conseil pour nga on a kopesa bango mingi en tout cas batika komela biloko wana eza bien te en tout cas toza na génération moderne parce que lobi mboka eza na besoin na biso ba o bazali boso nso take bene take ba papa bazo kende biso nem to remplacer bango c'est que toza la exemplaire Kongo lobi za maboko na biso jamais to ko bebisa ka bo pour avenir Kongo eza nde biso en tout cas batika komela biloko wana eza malamu te eza pena malamu te zo ko nuire biso surtout biso ba jeune moi un jeune mo za ba 28 à 30 ans mais c'est que tu na
forme mo comme comme dans la 40 ans en tout cas eza pena bien te pour nanga nanga le bagamina ba sacrifice quand plus ndengwa. OK, merci beaucoup papa na sepeli makasi. Alors toujours continuer toujours na ba question na biso, toujours continuer toujours na poser ba question to yeba Gege aza bientôt dans mabe. Gege zo sala nini na nzoto ya ba papa, Gege zo sala nini na nzoto ya ba jeune. Gege zo jouer rôle nini. En tout cas Gege eza na impact makasi ana Kishasa. Gege nde Gege soki Gege ezate na ba terrasse en tout cas masanga koteka manango te bato bakobaka so baye bazoluka kaka Gege toza na posa to ba Gege aza bien to aza mabe tozo continuer kaka na ba question tozo tambisa micro na biso partout poto yeba Gege aza bien to aza mabe. Bonjour papa. Bonjour Papa kombo na bon kombo na nga Mwanza. Papa Mwanza toza na question moko toza na posa to tuna yo toza na posa to yeba Gege eza malamu to eza mabe pona banzembo betamaki awa balobi ke Gege eza kindoki basala nzambe bayembi Gege tandis que Gege eza esprit mabe mais lelo to moni basala nzambe belé bazoyemba ngo babi ke baza batuma bauti na mode ya ténèbre pardon mais to moni masanga ebimi na kombo ya Gege ezo sala impact ndemo osakana te partout kotambola bazotuna kaka Gege toza mposa to ba Gege eza bientôt eza mabe to aza bientôt aza mabe. Bon, pour nous, on a intervenir. Vraiment, d'abord, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire pour elo kona biso ba oto ebaki na biso ya ngote tolo ba pena malam to ebaki ya ngote mais to ko mona munoko ya kombo ya mosena nzai moto kotanga kombo te to ya kombo wana ebimi to mera pe ko landela no to ki beskis no ezaki erreur ya studio ezaki boy mais to mona elo ko ngo depuis za peso ya ko makaka makasi lelo komi biso na masanga e komino babatiser masanga na kombo ya maloba oyo utai pa musai na nzambe mais na cette fois-ci tozo ebate tozo kende wa poto toza wapi mais na kotala bien masanga pe biso ba yeli biso na kombo ya gene wana soki Gege soki ya gene soki nani bon na Congo ya lelo oyebi bien biso ba jeune bon ko raisonner ça ebele soko meli pété ko raisonner ya malonga te mais pas ça que oui parce que ebimi na monoko ya musai na nzambe obiso to ibakate na nzembo pona ko mona nzambe na nzembo ekumisaka nzambe to ki batikali biso mais kombo wana na kati ya nzembo bon tozo comprendre te ko limbo ngo tozo kende wapi na basai na nzambe ba expliquer biso clair ou soit tozarana biso donc biso to so batu ya donc batu ya lolenge moko boye to basa pena basai na nzambe ya so na kombo wana ba pesi biso sikoyo yango question ngala zolinga na yeba o mosala nzambe ayembi Gege bolobi keza pasi mingi ndeni mosala nzambe ko yemba Gege mais masanga Gege zo mila ma partout zo kipete maintenant na yo kite pesa zo ba ndenge ni bato zo mila Gege c'est que Gege wana bato wana baza ba ndoki to baza bato ba aussi na mode ténèbre et comme nango normal donc Gege zo sous masanga mo ya sonité partout to le katana moi makasi bato ba osinga kaka Gege sikoyo kaka mosala nzambe ko yemba ndeza mabeza diable mais oya ko mela eza nango kindoki te eza nango diable te bon eza nango kombo eza nango kobi congolais azaka muta ba sentiment congolais c'est bazami na ba sentiment atali ke po eloko na itekama po biso begi masanga ndeki na kombo ya agene ni biso toyebeli donc agene batali ke na kombo ndenge bana ekomi Gege sinon yango congolais apesi ngo kombo moko Gege mais kotala pena bien que oui eza nango teke kombo ya Gege ba kopesa na masango agene donc agene eza nango mabete biso ni ba congolais to ba to sentiment to se bazami na ba sentiment batali ke po na bango itekama na succès yango ba pesa kombo Gege pour ba profiter na sima maloba ya mosai na nzambe wana ke non voilà eloko wana yango boye salaki boye yango biso tomoni ke moyen to pesa kombo Gege ina ndenga mabete donc ba pesa masanga kombo Gege po etambola mingi po bat ba consommer mingi lolenge congolais azani muta ba sentiment c'est bazami na ba sentiment yango profiter na eloko wana mais na kotala ke ezelo ke pa mosai na nzambe bon to yebite yemoko nzambe ko juger take mosai na ye soki akomisaka ye to akomisaka nani c'est ça le problème c'est que bato pe muki ba sepela na bango na nzembo ya Gege po nini masanga bibina na kombo ya Gege mbala moko komi ko melama ba masanga misusu to yebite ko kotanga kombo te poza publicité te ezo teka masusu te kaka Gege nde bon na ko moi makasi na ngamo musika na kotala vraiment bien parce que so tebito zonga na kati ya musique yango na to ebaka kezaka na musicien moko boy mais c'est Kofi ni ye alekaka na émission moko boye soit disant alobaka ke non Gege wana aza muto ngai tosalaka na ye na yemba ye to mona be preuve mais to ko mona pe na monoko ya mo sai na nzambe bon to ebite jusqu'à maintenant pona biso komela Gege donc to mela Gege te mais to mela ndi masanga iza na kombo ya gene bon iza ke congolais za muta ba sentiment azi kombo ande apesi na kombo ya
agege po masanga etekama mais biso melaka na biso agene bon pona biso pena gene zango mabete na ndenga mabete ezala ngo masanga bandeko bazoko teka po bako luka moya ko vivre po kongo yo mo yebile koma nango talaka kalenga kala technique mais soko so débriété moya ko vivre ko salate donc mise so kuma so ba cormessan donc mutazwi ke non na teka rata mo eloko nango mais biso nde ba o ba congolais ba sentiment to c'est basé na komukaka ya gege. Ok, merci papa na sepeli mingi. Toujours continuer kaka, toujours koba kaka, toujours continuer toujours koba, toujours l'émission na biso tolobela. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo na frère Inès. Frère Inès. Frère Inès toujours lobela gege, toujours la posa toyeba le toko oyo ebimi na kombo ya gege. Est-ce que ça bientôt dans ma baie? Gege wana eza bientôt eza mabe pona ba nzembu tokoki ke ba bike gege eza mabe gege aza diable mais na masanga ebimi na kombo ya gege. Est-ce que gege eza bientôt eza mabe? Bon ya liboso na koloba ke non omoni monde na biso to pe mokili na biso lelo ekomi ko tambola trop na makambo etali ya trop dans mystique po eza ke ozomona eloko mo besonye te ye makasi alors tellement que diable aza munene azolinga sala mwa ba stratégie na ndenge na ye kotala ke non biso na sonde toyokaki nzembo moko boye frère na biso awute na koyemba bon aza pe pasteur ayembi nzembo tout ça makambo ekobima ke non na suka nango gege bon eyokoloba ke non eza erreur ya studio bon studio akoki na kokata makambo wana teke bakati yango te batiki yango erenie mokili mobimbe eyebi yango ke non gege musicien moko boye awute pe koloba Kofi je crois alobi ke non gege wana aza mutu boye motango eza serviteur de Dieu ozana mutu okokina kotelemela eloko oneba o wana neza komba gege wana to moke erreur wana salami na kati ya studio pona yo il faut okata yango o couper yango lokola monde oyo ezomona ke eza na ko évoluer tout na makambo etali ya kidiable makasi yango meke non batali na masanga oyo ena ko bima baye ko pesa ngo kombo ya gege ba jeune tant baso mais soko otali pe bien masanga ngo wana ezobebisa ba jeune bazokoma mutu likolo tout ça mutaza kimazate au moins que non partout même si so koti na babar mususu otali au moins que non masanga ezomela maminga ezate mutu ta komika na esprit yani ya gege pourquoi pour ça kombo mo boye ya démon donc komba démon na kati ya bato au moins que non jamais ko sala makambo malamu pour masanga na bango ne bamela yango esala makambo pe malunga donc kati na bango ezate tout ça fonga bango ka ndé mabe. Bon, ce que vous avez conseil ni aux opérations na ba millions sur gege ba o nyonso ba milaka gege conseil ni aux opérations bango. Bon pour ngai conseil na kokina ko pesa bango ke bon ba lubina biso ke komela eza na ngonde mabete mais kotala na ndenge ya ba jeune ya lelo ne ba komina komela eza vraiment donc ndé mabe makasi pourquoi pour ba komi komela na lolenge mobe ya kolekisa dele makasi ndoko mona mutu so somi mulangi mobi mona ya pastis wana mobimba bazomela ngomba moko clairement ba fani 2 personnes 3 personnes ba 600 mulangi mobimba baza komi boma santé bango moko na kombo wana ya demo wana baza komi ko tsakati na bango baza komi boma bango moko donc baza na ko servir des mains on est conscient donc ba on est bazomela gege bazomela des démons moko en personne oui bazomela démon wana pourtant bazomela ko ke bozobenga komo gege c'est ça des démons. Ok, merci beaucoup papa na sepeli makasi papa lobi ba o nyonso bazomela gege bazomela démon moko en personne. Bon mbote papa. Mbote. Papa kombo nani? Papa Ngoma. Papa Ngoma. Tozo tuna kaka gege aza bientôt aza mabe. Aza mabe makasi. Nalingo mona ete et puis ndenge zaboye ba autorité bana ko tamba ko kanga biloko wana nyos. Donc nalingo mona gege te. Gege lingolo banini. Biso tanto zokola na kisasa wa gege azala kite. Gege azala kite biso tanto zokola. Na lobi gege ezobebisa ba jeune trop. Eloko na zolo na mboko na biso to yebi ba makambo wana te zongo bisike utaki. Na kombo na yesu na pamele biloko wana. Na pamele biloko wana to na posa gege te. Papa lobi opameli biloko wana. Pambole yango nango yokango te. Opameli yango po eza gege eza ndoki. Non biloko wana biso yebi yango te. Uta bisike utaki. To yebi makambo wana te. Biso na posa mboko na biso gege wana lobi na ingo sentir yango te. Ngai papa Ngoma ancien Ngoma papa ancien Ngoma de l'église péniel. Na lobi gege to lingo mona ngote na mboko yu. Na kisasa to yebi biloko wana te. Biloko wana yoko bebisa ba jeune. To boya yango to pameli yango. Zongo bisike uti. Ba autorité mboko yu. So
bazotelema te mpona makambo ya etali agene na babare bakomoteka bagene biso koli boye te na biboye na telemeli biloko wana bobanda kokanga bato wana nyonso bokende na babisika bazoteka bagege wana bokanga biloko wana na boyi biloko wana na mboko na biso na boyi biloko wana ezobebisa bajeune garçon bazotanga so bien te nini te biloko wana esongo bisika utaki biso toyebaki biloko wana te papa moi conseil moke kasi mpona baoyo bazomela yango botika komela biloko wana baleki bana bajeune sœur jeune fille bokomi na babara bozomela biloko wana bozobebisa jeunesse tobebisa jeunesse na biso ya bana na biso botika biloko wana nalobi na bino bo désolé biloko wana nalobi ezonga bisika utaki biso toyebaki biloko wana te oyo eza mboko na biso na bengana biloko wana na kombo na Yesu biloko wana awa te papa Ngoma so conseil mo moke susu na ba oyo bazoyemba gege na ba oyo bazoteya gege conseil nino pesa gege mbo ngai nayebi te gege ateyaki ayembaki nayebi te ndenge ayembaki aspiration na ye utaki wapi ye moko ayeba ndenge akosisa aspiration na ye ngai naza ancien Ngoma de Église Pénale lobi gege bana baleki bani bomela biloko wana te eza ya biso te toyebaki biloko wana te biso tokoli so na biso bino bomela nini sikre bomela sikre nini yekomata nini ekokita na kombo na Yesu bandeko bolandi papa Ngoma ndenge alobi en tout cas azalaki na kanda makasi ye moko asimbi mikro abitenga moko fona simba mikro naloba bien papa Ngoma tomoni ndenge otelemeli gege opameli yango ebekende pena bisika bikauka est-ce yo moko melaka ngo ngabi boy na komela ngo ndeni eloko ngana zo boy na komela ngo ndeni ngana melaka mwa moke na komela ni 20 parce que naza moto 20 na melaka 20 na boya ngo izonga baba ndiko kota bisika bazoteka biloko wana na ngi ngo te ngai na pamela ngo na atake mboko ngana o mboko na ngai eza mboko na ngai na telemeli mboko na ngai o eza mboko na ngai merci beaucoup boy papa Ngoma tingani micro aboyi kotika micro abi yefo aloba pona gege kele mosika boyango bote papa bote mama papa tozolobela kaka gege tozala posa toyeba gege wana eza bien to eza mabe gege eza nango bia loba nde bamisu bamela wana baposo moko ya mabe akomosala bamakamwa boye esengeli te me awani ya masanga bayangi babaye mpe bapapa baobaye gege eza nango bien gege nango bia mu nyonso bapréféré me nde komela wana ya ndenge ya mabe te yebisanga nanu bien nini yango eza na kati ya gege to malamu nini yango eza soki omeli gege mpo agene ndenge abongo so omela yango mpo bamisusu bapona kosata so bulo misusu bapona kosata so biloko nde ndenge asala mosusu bamela bapona buzoba mpona kosala mobulu me misusu amela pena mpona kosata so avant pena ameli te asanti pena te kosata so eloko azalaki na mposo asali mais balobi gege eza esprit ya diable gege eza diable ye moko en personne mpona banzembu toyoki gege toyebi en tout cas mosala nzambe wana aza mosala nzambe asolo te ndeni fo yemba gege mais ndeni na masanga gege eza bien po gege eza masanga te gege eza invocation ya moto ya misisa asalaki oyo biso lomelaka eza agene gege eza invocation ya moto ya misisa moko ayebaki asalaki babisala na avoke gege mais oyo biso lomelaka eza agene ya masanga moko ya meme moko mbala komela mpona concentration gege peza mususu agene peza mususu gege ya mususu agene pe ya mususu po gege ya invocation ya pasteur ana alobaki bilobela oso melaka eza agene mais biso tokoma oyoko koma obenga maka gege agene gege babesaka elo wana yebi to wana selo ndenge etambola banki apesi ndenge alandi invocation abambi mpe su gege wana eza invocation ya bamisusu oyo toyebi te yo mpona opréféra no gege omelaka na o gege mpona nga so na baye mpe na gege misala na nga nyonso nazala na mposa nasala même moral cameraman na ngai ya sérieux Armando Basi oyoki ndenge papa alobi ye mpona ye gege eza nango kitoko makasi ye esalaki bien eposaki nzoto makasi emotivaka ye baoyo bazobaki gege eza mabe batika en plus mpe bango bamelaka nde agene bamelaka gege te bango mo bazokomba agege bapesi yango na gene bango bayebi agene eza nango bien eza nango mabe te mpo na ye eza point de vue na ye tozo continuer toujours na micro na biso si ya parler il faut parler hein. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Chama. Papa Chama. Toza na posa kaka to ba gege eza bientôt eza mabe. Po gege na banzembo ba ba eza mabe. Siko na masanga eza bientôt eza mabe. Bon bref pour nanga ko ba gege eza mabe. Eza vraiment mabe parce que eloko ba benga gege na kala to yebaka ba promise école ba bilo to yebi ngwana ya vraiment na bra Congo. Mais gege wana et pas ça maka tout ça to yebi te eloko mote na ko ndima ngote kino eza bien pour nanga ya mabe. Babona eza mabe
est-ce que mabeni nango moni na kati ya Gege? Bon, mabe na ko mona kati ya Gege parce que tout le monde a aussi na molère au mona mutu moko amelaki Gege akoyi ka opa wana chauffeur moto kumba moto ba escoquer ba botole moto donc na ba sens wana ke Gege za mabe ezoboma moto a omela Gege ba ko savoir que non moto amela Gege aliaka mingi tout ça ya pesa je munene mais rien pour nga Gege eko kondisa bango Gege aussi sanzoto Gege apetsa ko leo ça tout ça na ba sens wana. Mais babi Gege zo motivé Gege zo sala nzoto makasi zo pesa petit. Non maman nakoloba no elo moko omoni elo ono vivant ngoti non monate moi pour ndima ngo ezati les ba jeune ba bakino ceux qui ameli Gege pour na yeso ka likolo ya maman ezo motiver ba bien ezo pesa ya petsa kolia munene bon pour na nga vraiment nakoloba amba fo mon ngane na boy naza pe na timona ngo na melango pe naza mo mekango sentiment nyo yoka na kati ya Gege. OK maman na melango na mekango un jour na sentiment te elote donc mutu azo melango en bref a détruire ndenzo tuné. Ok, merci papa. Conseil, moi conseil kaka pour conseil ici la kate pour la bande ko mso mi la Gege belata ba 5 litres la moko. Bon, conseil gratuit na kolo ba ke ba jeune a te boulé vraiment. Te boulé en bref te boulé. Tu ba bière moko. Les andes turbo. Tu ba bière moko. Les abescol ba prémisse mais eloko ko Gege wana en tout cas pour nga info ba ya te boulé to tika biloko wana. Ok, merci mingi, merci mingi. Papa lobi to tika biloko wana Gege eza mabeku. Tozo tambusa kaka micro la biso pour la question silité. Nazo conseiller toujours ko poser ba question. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa comment nani? Comment on a DJ Love Villanova? DJ Love Villanova. Papa tozo tuna sur Gege, tozo na posa toeba. Gege eza bien to eza mabe. Le toko ebimi na komba Gege zo sala impact na Kinshasa. Aza bien to eza mabe. Gege pour ngai n'était pour me pour ngai eza bien pour sona me ngai ya ebele penati sala ngamo ba respiration ba nzembu tena na artiste wa emba yo pena Gege sala na bien pena Gege eza bien yebisa biso sentiment ni yo ka soko zo mina Gege sentiment sara pour tellement to emba respiration ya ka trop yo pena soko meli Gege ndo yemba bien normal peut-être sona akaper la Gege chanson pour le Gege. Non, quand tu Gege, tu bendes ni poso yemba te. Na miso bashi ali. Mais so Gege de côté na mtepe ça m'a pédé à yemba là. Bon quoi no Gege côté te mekano ko yebisa biso ke. Soki Gege côté na yemba makasi mais quoi Gege no côté na salim na mwa mkie o. Ti. Wana e watawati. Mais na moment on a resepesa ba fa na ngai. Moi sina linga kina bala ya pesinga condition na toka mai na kiyungule ngalde love photocopie alongite ya pesinga iroli na sanduku moko ya diamant moko ya malin na bongie baza to vibalelaka na bongie yango kana bongisila. Merci Balani so vie TV monde boyoki ndenge ko lobisa mobala bete biso akapela biye penda Gege zo pesa ne inspiration ya ko yemba tia yemba boy Gege ni mtepesa ka inspiration na soki Gege zate o yemba bien te papa conseil ni po pesa ba ninga na ko mena kala bango Gege longo teneti na ngai pena na groupe monoka to tizala biso teke poto mena po eza ba miso ba melango e mena busoba mais biso teke to melango poto lango non mais conseil ezaka na ba oba melango to mena buli teketi na biso na mabi to mena na buli monsieur eza ameli ezo c'est moi idée monsieur eza meli tinda bunda mais ndisa biso so to meli tinda rara respiration bandimu. En tout cas merci beaucoup papa na sepeli bino moko balandi na biso ya vie TV monde boyoki ndenge pesi inspiration boyoki ndenge ayembeli bino na mongoni ya kitoko mais Gege nde makambo avec Gege et pas na tout va bien merci toujours continuer toujours ko tambisa micro na biso. En tout cas vraiment Kinsenso nde makambo pona Kinsenso awa en tout cas non nazo nandima kiteke na ko kuta mpera boy na Kinsenso koto en tout cas c'est là toujours kitoko na elengi mbote papa mbote akombo nani bon prénom na ngai Christian sinon na nga ba d'état kombo ya artiste naza artiste musicien donc kombo na Christian ba d'état oza artiste musicien bon toujours tout na kaka sur
gege toza na posa toyeba gege aza bien to aza mabe masango ebimi na komba gege. Bon, normalement tout d'abord gege eza bien pour na biso ba musicien pour pesa mo ba inspiration mo bien parce que bato nde ba bebisa gege bato bazanga idéologie bato amesana kolangwa bonde ba bebisa gege. Mais papa ngana yo kaka ndi ba ba melaka gege ba gege sala mongo moto parce que bien ba artiste musicien tombo bozo mela gege so six c'est même mongo te ezo tumba mongo te gege lo za moto efungola voix pour normalement lo etumba nde voix ezelo ka malili lo wa gege za moto yango efungola biso voix. Donc yo pe si je comprends bien gege ndezo sala yo mongongo efunga mama kasi mingi koleka et ça le bien do gege nde. Oui gege nde donc so gege za te okoko yemba te bon no yemba na bobangi mais so gege za mo ko santé na ma gege na bien attends doit se belé oko sa mo lo mo boye pour sepisa population quoi. En tout cas la kisa balandinyo sur vie TV Monde que gege nde sala ka ozala gege nde sala ka oyemba la kisa bango mungu kitoko zala ngo comme ça balandinyo sur vie TV Monde ba o bazaka toujours abonné na site na biso ba sepela ndenge ba mesana ko sepela. Bon naza prêt pour na sala moi akapela mo boye pour na sepisa population quoi. Oh ba mama magala na bana pétrole basali ba réunion couré kende chacho mbale couré kende na yembi monene couré kende Olandala na sigalande di fumu toi sigalude puyu puyu sigalande puyu puyu bilobo bo santi papa na biso artiste abinengi oyemba boyeneza gege donc so gege za te oyemba na yete donc gege epesa ke ba inspiration gege esala ke mongone efunga ma yezikisa ke mongongo te papa yebisa biso lisusu apa non ndenge funga ko mongongo na nzoto na yo tango menaka gege osanta ndenge ni. Bon atuellement que sona na oka mo malili mo boye na senti que naza bien te mais sona meliga moi demi verre gege na mona lwa que ba guérison mo kotima na nzoto ba please ba gege égale à guérison donc quand on parle de gege tout le monde maman guérison. Bon et là sous na ko remercier muto ma joie idée mo créer gege pour sans gege pour ne tibo ba transport na biso ya ba gisien sur ma passe ota bo transport passe to welela ota nonu ko to kende trajet leki mulai mais so bet mo gege na o beta na ngape pied oh mona na distance te c'est vrai gege ndia pene comme amukuse. Oh mais oui en vérité je vous l'ai dit. Oh là là boyoki para ni sa site na biso via TV Monde bo kamba boy bo zonka la via TV Monde ba info ya boy bo ko zonka la via TV Monde en tout cas na ko senga na bino bo s'abonner ebele na site na biso via TV Monde boko za décider émission na bino émission na biso émission na ngai tolobela tozaka kana pona kolobela tozoloba pona bino tozoloba pona biso tozoloba pona Congo monde mobimba tolobela kaka nde tomesana papa conseil ni yango opesi na baninga lo bamelaka gege égale à guérison. Bon conseil na pesa bango bon même ezate que sozo mela gege na yo OK ça là ba des autres di finga te c'est pas bon tant on meli gege na o za ma place no mo boye tant on mela o raisonner nde na ko ça lobby ete que etindo na mabe o ça ba bisala ça na misu soka meli kuti na ye komi ko tinde na mabe te to boy nde bongo mela gege na yo na ndenge sengeli vraiment que o za ma tête reposer au vent vraiment bouler na ça nini lobby ezate que meli gege o banda biloba loba ko finga ko iba te. Merci beaucoup papa en tout cas na sepeli makasi na sepeli vraiment ndenge lobby ke pona yo gege et ça la ka bien gege et motiva ka pona yo gege za nango guérison mais ba o ba pesa inspiration ya gege bazonga à partir ya guérison donc gege zo guérir. En tout cas merci beaucoup papa na sepeli vraiment tozal na Kinsenso tozo continuer toujours ko poser ba question bana poto Kinsenso nde makambu donc tozo continuer ko poser ba question to yeba. En tout cas moi j'aime la champagne même pena micro na ngai pe si gege yango mo zo tekama na même pena micro na ngai pe si gege zo tekama na to na oyemo moteki gege eza bientôt eza mabe gege aza bientôt aza mabe cameraman na ngai bendela nga gege wana penza bana poto ba sentir que j'aime la champagne à cause ça te o alo bande za solo benda pena gege na pena na nganda gege
donc nakiti mpenza sur le terrain mpe si gege ezosala makambo nayeba gege eza bien pourquoi koteka gege importance nini eza na komela gege yango wana vraiment naye na micro na nga na Kinsenso awa mbote papa mbote mama kombo nani Faria papa tozolobela gege tokuti mpo ozoteka gege naza na besoin nayeba kitoko nini yango eza na gege to bien nini yango eza na komela gege mpo gege na banzembo toyoka gege eza mabe me tozomona bino bozoteka gege ezosala impact ana Kinshasa surtout na Kinsenso awa me nga teka gege na namoni part ya gege te nateka gege mpo namoni eza bien yango nateka yango so oteka gege nini yango ezoyo oyo bana oteka gege explication yango ekotaki omoni te nga vraiment fona teka gege te naza mosala oyo osala te mpo naza na shoko lokolo wana namoni ke mwa mombongo oyo ezanga simple mpona kodebrouye yango koteka nde gege me papa mombongo eza nango ebele okoki na okosala okoki na okoteka biloko ebele babiloko ya boutique okoki na okoteka mombongo eza ebele pourquoi kaka oponaki gege te mombongo eza ebele te onga na sepe nango gege mpona minitio biere ezala komata yango bajane mingi bakoma préféré gege yango natekaka gege sikoyo bajene mingi bakoma kopréféré gege nini yango ozosalaki bajene bapréféré gege nini yango ozosalaki bajene bakoma kolinga gege mpo yo omoni mpena commerce mosusu asala eza totali te mpona bika fo gege mpo gege nde makambo siko nini yango ozosala bajene balinga gege makasi bon epesaka pesa kolia de epesaka mwa petit moko boye kolekela papa na mama yango nde baya bapréféré kokomela yango soki ameli yango kolia aliaka bien fort me nayoki bato mosusu babiki ya gege ezoseme batrouble gege ezobotisa bakuni ebele na Congo oyo mpo soki moto ameli gege motu ebebi azosala likambo azoyeba sute nyonso wana mpona gege mpona omoni ondeni eza esolo bezalo te oyo so ameli agene ake kosala trouble seke azala si moto asala trouble mpo agene so omeli yango eza senimbadi so omeli agene kesala trouble so omeli agene kesala trouble seke azala moto daya trouble yango aprofite na nsima gege soyo conseil nini ozopesa na baoyo bamelaka gege na yo mwa moteki gege conseil nini ozopesa bango te naza conseil te mpo gege eza bien eza mabe te eza bien te mpona yo so amelango eza conseil te bapesa bango bacontinue omelango eza bien etonga ntoto mpona ozokoencourage baoyo bazomela gege bakontinue komela gege mpo yo mpe oteka malamu oui eza mabe te nakourage eza mabe te agene ya mabe te ya bien yo banda oteka gene na omona inconvénient ya gene te nde namonango te merci papa na sepeli mingi bomoni nazalaki mpenza na nganda ngege nakitaki mpenza awa na Kinsenso nde gege nakitaki mpenza awa na Kinsenso mpo nalobela makambo ya gege nakoti mpe na nganda gege natuni papa gege ye moko moteki gege alobina gege eza yango mabe te akonseye bato bamela gege mais conseil na ngai esuka bandeko nazopesa mpo tokomiza koshite na émission na biso totika komela gege ezoseme batrouble gege ezokotisa bamvoutima tomela masanga wana te vraiment eza déconseillé gege eza malamu mingi te vraiment na osenga na baoyo bazomela gege mingi bameke mpe kodose bameke mpe kokitisa babi tout exenuya bomeke mpe kokitisa nanu bomela gege ebele te en tout cas baoyo nyonso basepelaki na émission na ngai tolobela numéro na ngai ya telefone eza wana bolemba te baencouragement na bino basuggestion na bino basujet na bino bopesa ngai bobenga ngai na numéro oyo eza affiché wana na koyamba bino epuis ekosalanga bien makasi mingi koleka so namoni bapele na bino baencouragement na bino oyo nyonso aza na posa libanga numéro ya telefone na ngai yango wana bobenga ngai en tout cas émission na bino tolobela tobana kolobela tokutani na bino na prochaine émission na sujet mosusu ya kitoko makasi oyo nakomemela bino na kati ya émission tolobela. Merci beaucoup à ma présidente et maman Via Queen Madia qui le monde autrement dit maman Molakisi. Merci aussi à Fifi Mel d'Appétit moi sur Yebi secret à l'olemo. Merci encore à Retivi Boboto en tout cas merci à toi moi ça pembe ba conseil na ba encouragement non des salanga j'ai mal à champagne nazala. Merci encore à ma tante chérie Eden Toul en France et une de Makambo. Merci encore à ma tata de Kéré tontine Ange maman ma passe en France Yonde Makambo. Bye, bisous. Nalingi komona ete et puis ndenge zaboye ba autorité bana ko tamba ko kanga biloko wana nyonso donc nalingi komona gege donc gege ilungolo bani biso tant tozokola na Kinshasa wa gege azalaki te na kombo na Yesu na pamele biloko wana tona posa gege te
ekokita na kombo na isu. Est-ce que yo moko omela kango? Ngapi boy na komela ngondeni eloko ngana zo boy na komela ngondeni. Ngana melaka mwa moke na komela ni 20. Parce que naza moto 20. Na melaka 20. Na boya ngo izong. 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 Baba ndiko kota bisika bazoteka biloko wana na ngi ngote ngai na pamila ngo na atake mboko ngana. O mboko na ngai. Ah, isa mboko na ngai na telemeli mboko na ngai. O isa mboko na ngai.